Voilà, il a quoi? JPK, mon bal Nzela Minou. Tindika télévision. Il s'est la maraté. Tout ce qu'il a trop. Mais film est silité. Film est bandit sikoui. Tout ça partout. Tu peux être politique, tu peux être social, tu peux être sport, théâtre. Donc, nous avons une norme à télévision et Senga. Voilà. Les lots comme moi, si JPK, Tindika télévision, oh bouidi, fouidi, okufouidi, kutorokeri, tout le bagage, ton vie. Quand ta vie, il faut que ça lemba terminus. Faut que ton vie, t'as la marque qui paye ayo, qui paravie à tout. Ton vie, dis, même dans le mois trop, il y a ton vie. Et quand c'est bon, viens dans Guy Mollet, en France. Merci à toi, tu as déjà petit na yo yebi masolo, Guy Mollet Diambo. Tu bosses à peut-être Rifin qui sombe Rifin. PDG quoi. Rifin qui sombe. Et papi qui est dans Londres, peut-être robot santé. Vous avez la biso, ils allaient rabouiller. Et nono Makangila nono. Kanga bango na kati Makangila di. Kangela nde bango. Nono Makangila. Tu bosses à Alain Achondo Alain. Vous avez la paix, papi, Kamwasi, depuis Kinshasa quoi. Vous avez les sons Marc House. Marc House, avec la guitare. On va faire mon conduite. On va faire rigolo. Mais trop de rumeurs, trop de remarques sur lui. Il faut que ça soit une investigation. Tu dois fouiller. Bon, on a venu aller verte. Tu vas ma campagne bien. Tu vas venir aller verte. Tu dois fouiller. Il paraît à côté. Il y a un côté. Il y a un côté. Mais tu fouiller investigation. Oh, oui, fouiller. Tu retournes à quelques questions à répondre. Biso. N'engeza la norme à la télévision. Il faut répondre biso. Mais les lots kakao, parce qu'il est déjà en Kenya, donc le mettre fara na général de FAO. Le Simba n'a pas gagné entre Ferregola et le général de FAO. Il y a où militron à Kenya. Swahili écoute le Pamba. Ferre Swahili Nzimwaka. N'a pas gagné contre Ferregola et le général de FAO na Kenya. Kalamiki Totuna, Yemoko, Marcaus. Et sans oublier Tonton Lopez, il y a tonton quoi. Pesé bango quoi, il y a Lopez, tonton. Il y a Yango, Ota la biso. Et Alain Malandou. Donc voilà, on dirait Yewana. Ah, tellement tu as Yewana. Bon, moi, Marcaus Yewana. Yewana déjà quoi. Donc tu as fouillé déjà Yewana. Voilà, Toquette, hein? À suivre. Allô, nani banda wapali? Tosala ngana dali banda. Tosala ngabo na Afrique. Ngana banda wapali. C'est bon, Marc House a commis. Donc, comme tu as fouillé dans l'investigation, voilà, comme par hasard par l'équipe, avant que tu aies Lucas, que tu aies Lucas. Voilà, Marc House, bonjour. Bonjour, mon frère, papi, comment c'est? Kalatro. Tu vas me dire que on a besoin de ça dans l'émission de Bambiaka. Pour expérience, on est ça là, on a parlé, on va comprendre. Quand on a bandu, on a bien apprécié mon bambote tout le Hollande. On a parlé dans le combo à l'impérateur, Ferrigo, le champion d'Afrique. On a apprécié les padres. Les padres. L'impérateur, mon amant Marie Makis. Maintenant, c'est fait les bonnes mines, donc félicitations. Merci. Tout le temps, on a un Mibeko. Mibeko Nzambé, Mibeko Moussala. Voilà, tu as gagné Tambalamoko, dernier album, ou bien le prochain album officiel, il y a fait Regola, Namorenge Kyo. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais. Ah, ok. C'est bon. Alors, Namorenge Kyo d'abord, batoto banga na nokombo wana e uti wapi? Signification Namorenge Kyo c'est simple. Mon vient na biso azoka loba Adam na Eva. Mon que wana terme ça vient du Bible. Donc ba Coran yali ba religion na rebelle. Donc les comme on les appelle la religion
ya bato mosusu ndenge toyaka bamusulman bazali babudiste bazali banini bazali tout ça donc eza prière ya chaque religion. Donc prière ya babudiste oyo ayebi ayebi mais comment douter ndenge nini nabakita prière naexplike meme ya clair nabe l'église bamusulman bazali bachrétien bazali babudiste bazali baéglise eza ebele bato na biso mpe ya bato bafumuki mbangu mpe toza na bato na bato soki ya mpevalongo ata na bagege mpe bazali donc eza mabebele eza makambo nazoloba ndenge ezoleka religion tolekako tofandeli bangonayebi makambo ya bible onayebi so bapriere ezalaka ebele église eza ebele yo yebi nga nayeba te c'est pas possible maman nanga makambo gege eyindi mabe voilà to sauter na biso kaka toluki ba polémique te to sauter voilà sikoyo ezali prière ya ba bouddhiste na morengekyo miza prière on laxini miza prière ko la Maria losako voilà ce que laxini prière prière ya mamba to émission religiosité tolonga totiaka mise en évidence mpona bato nde baobule na bandenge na bango totiki mikolo qu'est-ce que j'avais dit etikano qu'est-ce que j'avais dit bato bamoni noatema tekita tozomsika qu'est-ce que j'avais dit na morengekyo eza na kijaponais titre moko eza wana ezanga te ya kombo wana kaka wana esikape na bamoto ebatami eza nde kuna voilà tobatana lisolo ya secret de travail na yo parce que Moussa n'a pas dit toi quoi. Merci. Secret nos amis. Secret n'a pas discipline. Na Moussa là, on joue à 8 heures du temps au travers Nandako. Et puis à part la diversité tout ça là, on a envoyé bah maintenant le réseau salanga, na zo gan penanga, bah bébé la mienne, bah bébé fraise, bah zo pampers na miliki. Yo mo po ça là, c'est là et puis voilà. Parents bah sali, tout comment la charge mo robot. Il faut battre la Moussa là, discipliner ça là. Pour biso pe to alora ba joueur so joueur na beta ba komi kilo ka ba supporter ba beta na bo bima donc il faut le voir en forme ba bima on est so OK mais ba roxy chimpaka bazali ba grand prêtre belé bazali ba beta ba guitare mais yo kenda na o mingi pas franco pona o franco za nani franco za tout d'abord un monument et puis aki on poser style moko oyo ezalate na musique na biso ba tubana ba docteur Nigo bala le style musu ya guitare bande robeta mais style grand maître ya nango donc ti lelo etikala yango moni et coïncider sous les padres. La musique c'est comme et ça donc on a restaurant okuta menu okuta batse ba steak okuta couteau batse bandakala malangwa batse ba toucha yo soko sepela na touche aussi touche neti musique na biso muso asepela ne kaka muso asegane na ba reggae ayelugane ba laki dube ça ne dérange pas ou asepela na ye na ba rap ayelugane ba pas fideli ou asepela na ba salsa mon avait na biso d'Elvis Del Sacero so rabando biga c'est ça musique mutako koma ngembo tozo tatono ki musique côté Hollande non te faut la identité mutanga un restaurant et musique abi que non son ngora du vrai rumba de la bonne rumba akeluka le patre mbala moko so lingi swede ima ya bokoto ima oyebi fona luka babokungu nkela yala ngana bongo initila ko sangisa biso sikoyo bato bamoneka il faut ko sala ki rap po bima champion biso to beti rumba to bimi champion d'Afrique donc ezel no mo fo betela on c'était po baloba yi musique ya ghetto musique ya nini sikoyo champion d'Afrique côté ba petit na biso ba Flavor ba lagi ba Serge Beno bazalagi donc oso mona pena bateau bazo beta musique Afrique ba benga ngo soi-disant musique internationale musique internationale ça vous comprenez musique ouais c'est pas ici ouais c'est pas les mutu ba propulsion na ndenge qui meilleur artiste africain azongo na rumba ati otate ya porque oh mais non to beta la rumba kaka rumba ga to tumba mona motalaka rumba lo ga biloko ba mère balamba la mbabula ba do pelisa et la google ga biloko riche vraiment alors mais est-ce que malgré Simbi en tout cas malgré Simbi rumba Simbi mais faire akimi moi ligne te parce que na maison mère orchestre ya générique orchestre ya sebene orchestre ya sebene mais il y a kene mingi na rumba akimi moi ligne na été akimi ligne te tout mélanger tu la to beta rumba to beti pe mangwa suma
donc tant que tu as rappelé c'est ben moi ben Bercy moi na télé micro créateur rythme les milieux du terrain bato kabola balé donc au sentier du Wenge d'originalité du Wenge 4x4 tout terrain pena donc Wenge donc 4x4 maison mère te Wenge président na biso uta ba nina te uta Wenge pena na ba vie na eto oh mais après 4x4 pena yeba na mingi te yeba ni mingi na maison mère pourquoi boy ko beta 7 na maison mère te wana landa soit bon landa polémique ba sala te et la réalité ça vraiment réalité so moni disque na bango liboso sala kana caisse na ki cofondateur wana omona bino ba vocal ne tout na kana ba président JB oyebi balinga tanga mazi sepesa kaliba maye fait souvent béton président na biso tu ya Wenge a salon donc ignorer la maison mère boy le parcours te na ignorer bino baba journaliste faut boter ba tout la vraie histoire que non ba soit polémique ba c'est comme histoire c'est trop dangereux pour l'avenir au lobby to rozala te ndenge ba grand maître ba rené ki bazati ndenga nazo rené na ba grosse faille o na rozala pete na tigé na ba bébé fraîche ba na ba sakana na donc c'est ça mais ba tu vois tigé la vérité président Outan a BCBG tout terrain 4x4 il y a Didier Massela mais ça les succès dans la maison mère président na biso Chibem Piana il y a ba Selebou il y a ba Lema Kaba il y a passé ku Sangila et les autres mais ça les succès dans la maison mère première chanson na la maison mère lobby les hommes bête orchestre na ba sala git OK les orchestre na ba sala git orchestre ba sala git orchestre non les orchestres na ba sala git na wera te orchestre na ba na ba tuer les autres botanga comme moment pour ni ka Didier Massela ba la ki ba kisa mabanga basaba balimbonda balaki botanga bi balimbonda to bota limbonda ko to kuna mena tangi angaye bon rumeur na Kinshasa rumeur balobi Kofi balobi bien Kofi ache mutuka ache paquet on a Guy petit frère de Ferrego là à kota orchestre na ye yo kakion yo moyo bisana rumeur na Kinshasa on a tsuki yo orchestre no yo les gens le enfin au vieux orchestre ba tout tellement non musicien on a d'autres mbona mutuka na orchestre na bango ponga na kende ba pianga mutuka calcul est vraiment simple 42 mazona pour bandela faut mituna est-ce que ba musicien na ba d'autres mbona mutuka ponga na ya kuna ba pianga mutuka batala so yo orchestre ba musicien ba mituka ale yo boye ba pesa yo batongo bazana ngote puis voilà bongo da ba musicien ko ba na mituka te nazo loba adage na tangi koma mutu te na lobi batala na mutu ene tsinga pona ke orchestre fona ye ba ke no ngana na mituka misatu mutu na okenda na 20 na besoin ko ba si yo soka na logo te sono ça c'est simple calcul en total en ngobo nga fana ke orchestre mutu na ke kota na total na ngana na 3 quarts na Mercedes Costa couleur pas na sombelanga grosse faria ngo ils ont contact tout ça ba leader rebelle ba no tambola ngo ba ho moteka teka mo na tambola na ngote pona ina sombia ngo ngai te mundele mutasala ngo ezanga te donc c'est ça nana zaki na ngwateki ah ba yebi ba hotela ngo nana zaki na ngate muna sala ina ngo ngate muna sala na ngo ma to lo bela teki pa crise to te po moni ga ngai de lo wana na onde na yo dimine ba te na dimine mutu te na ngo lo ngela sala bi voilà mais attachement na yo na Ferrego la ba to banga ngo ba banga ngo onde attachement qui trop babi bosangisi ba moto bato to banga ba obanga attachement wana et puis comme na mode d'ordre ko sakana te comme na loi kuna ko sakana so yo lobi ba yoki so yo lobi fera yoki mbala moko donc a hésiter à côté le sous-souté donc bato ba comprendre te attachement wana et le niveau bon qui c'est aussi mbele wabi asimi koto yo simbaka so yo koto simba de sa yena simba de so simba ba koto simba ngabe simba adonganga ngape yo boyebiye ado to kena kuna ado andimi ka kote na kenda ka yepa donc mais ya yele ki moi degré non tu yo ba ki sabat monta la biso wana ka bona ba tuna ba sikula donc lo ngezate so da ba nzambe ba mettre ya temps et circonstances toute autorité donc nzambe beta toute autorité donc asalongo pena pour no madesu basangisa ye mutu apesa ato koti masolo mona te misu bado ka be libom yo so bi mo bimba masolo be pesa ye mutu permettre doit permettre quand même nganga ça va faire et ça la bon aussi donc ce qui est pas boya kana ni wa ya visible sauter au lieu bena mafu mais c'est pas comment jouer ba rôle ba musu ba jouer na ba orchestre ba drummer musu ba comment ba pire leader ba songer kolongola ba musicien na orchestre o kapna mutu azo ba kutu bien té mais pour le refunda voix ebongi donc refunda batna orchestre bi yo pe comme na makamwana refunda kolongola batna orchestre
bon Mark House biso zalaka mutu soko tamboli na libanda ya ordre donc ebike no partout na ebisaka yo partout l'eau ezalaka ata mutu azomela bangi balobisaka longola bambuma donc l'eau eza tinaka za noir ozo comprendre tinaka za noir kuta na loi solo sala ngo longola bambuma bwaka sala bon la biso bo na société une grande entreprise. Et ça la loi que rappelle jalousie. Non, il faut sigo rota la paix. Il faut vérifier, checker mon truc. Non, moi ezalaki, azana raison ou pas. Azalaki grave ou pas. Nga yugo douter bo bureau nezali. Biso do pesa rapport ba Vasco mabia la bafandi, ba Blaise Paul bafandi, ba Guilhem Avaka la bafandi. Mozo ngoma ba ya visa fonda bafandi wana ba Loki ba sali réunion na bango ba Serge Fomba. Après ba niati nga na ko niata na ministère wa ba so déposer kaka ya société so na sala port na na papier na cotis na administration ba étudiant ngo ba sali ba tindi ba enquêteur ba ali ba super ba ta service spécial pictures ya mabela mona ko leka o peska ka boy kuna eta ba ndoki ba Vasco ba ke vandela e eta libanda o pesi libanda na mabete ba tambola kana ndenge ya na règlement d'ordre intérieur il faut na respecter on te mibego kanga partout. Dans les salons normaux, il y a où ils sont ici. Il y a solo. Il y a où ils sont ici. Ok. Bozo longwalelo. Ouais. Bozo kende Kenya. Ouais. Toyoki déjà. Fara blina général de FAO. Et au soura nekte, on a cette question ngai. Fara na général de FAO na Kenya. Bon. Général Abeta na Kampala. Biso doza Nairobi. Wana ve na nga pese ba bote jene na utu d'opération no tinda nga ba bate ba tsigala no. Kitoko tactique to lobagi donc. Un temps systématique ba bate de na salongo général de fort. Wana prêtre na biso do tsele ba te yamta yamba biso kuna dozo na bilamba. Apeki sa biso to na bilamba soto ya kuna. Yala na lamba no latina ni yoke kuna alo do olongo li biloko to ale ba charger batterie ba charger ba alobi mobile. Ah bon? Bon, tu as des réseaux sociaux de blouson pelépé, na betine petit qui peleke, c'est pas tout na ngozongo, ba plein nation. Blouson pelépé le one. On a remettre na clip na chanson na fautif, les pas de rapper singa grâce. OK. Na blouson pelépé. Et où tu pas général de FAO? T'es na lobby raté. On est sur mon sous-sol, de volant. Simon. Bato qui na ebisa yo. Pourquoi on le barre les ba musicien, ba chanteur? Bon. N'a pas porté parole. L'équipe a porté parole na koloba. L'équipe a chanteur na koloba. Yoko guitariste. Bon, et ça c'est la première fois RDC soit guitariste à Boé. Il y a bavard, il y a mbanga lokola. Non, il y a bavard, il y a précision. Il y a précision et puis les mots ça m'échappe bino botang et belé. Oh. Bino ba ta classe de. Biso do koma gango to virango na mo mukete wana okoto o. Les mots ça m'échappe. Biso do ba tumo boy. Mo les okim. Mo tinde longo ta. Tinde longo to ba kisana. Na biso eza option moko le pas dratango kati na nga option wana eza lo ba mégabyte a télécharger nga lo wana to charger ba téléphone. Oui. Ndo o mona Android ba kotisa ngo bu to zela pena pile ça la plein. Ya o moniteur ngo benga nga na biso na zo ya faut ba télécharger nga ba plan. Tikolo baboy. Oui. Nga bomba. C'est ça attachement là bozala ngo secret bozala na affaire. Te o tuna question pourquoi on va parole. Na paraphraser wa yoka. Yango mo loba na ngele ka ina persité. So nga na lobi likambu mona mutu fo lela so ya problème nga fo lela o be funda nga na makala il faut panza ba ve o tinda do panza mituka. Mais tandis que na ba mouvement na bango nyonso bazana batu batinda bango pe ba oloba ba n'importe quoi na kombo ba orchestre mususu. Pourquoi biso ki ba bango de soir raté? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Faut ba ba mituna. Ezelo moko boza katinanga. Awa na eta ke directeur artistique na eta ke Mark House naza na 3 postes na sima na orchestre directeur artistique. Naza muta service Al-Qaïda wazo localiser makambu donc ceux qui botu molinga na royal rôle Ben Laden pour na robwa kasigo ba bombe pour mona ke no musala sigo e bandi na obsebele et puis naza Freddy Makola son azongi Freddy Makola beno ba ebela nga sera ba ready donc il y a logique mutu wa sola bien ba patron le roi ba Costa Poulet ba Blanchard Londolé ba patron le roi ba Jacques Kulumba au mona za na bango donc ba Joël Chibango
international et puis na Oscar Chibango l'administrateur. Donc naza na 3 points na lata mbalamo. Ah sikoyo kutanga était de service Al-Qaïda. On a changé la langage, la forme. Mais on est kota sikoyo on a mutazo on a militaire ni nazala. So baby si soldat robano no kamo silongo wana ayate kamo si babi longo wana. Kamo si balu donc so mona ke donc mutu tanga so ya moni ba ko so mona ngai. Ils ont le moko yela kana bango moko tana nga bayi. C'est-à-dire, côté parole, vous avez l'art de parler. Nous avons l'art de parler, arme de parler, arme lourde, char de combat de parler. Donc ça, c'est option. Il y a un qui est comme ça. Oh oui. Si on a bêté l'eau, on a petit téléphone, il s'en a. Et l'eau, on est là. Donc on a puissance à parole. Nous avons la puissance pour mon abbé fait non mon a. Fundanga la makala na beta ba 3 jours et bimana ya na salama bebele ba tubalela. Bala nanga meriko ba panza ba sala bebele. Donc on a que non, yango na lobaka mutu ayiba belaka hypertension, maux de tête, ça nous est mal placé. En tout cas côté la Haïti. Il faut que la bande défilante mo les kaka que soko za monte hypertension, ni côté la mal genou. Zappé, si ka bateau bazana bo pikiliki, o mêler le moko bo po kuiti wana otalanga bien. Oui, non. Moscou, ils ont déjà. Peut-être qu'elle a un mois. Ouais, tu les mêmes on va défaire le terri. Voilà. Trop de défaits, mon défaire le terri dans les États-Unis, à Moscou t'es quand même. Eh, n'attends pas, yango biso de changer de là. Yango te Moscou parce que toto les gars na fléau ya ba défaire le terri, ba okaza musuba. Pimela ba visa musuba zwagi ba visa. Banane ba betaki défaire le terri. Wana na mensonge. Nana betaki défaire le terri. Jafar na bon marché avec miselo yo ça muta ba investigation, trop ça là. Keno sala kuno omona bato bakata ba visa na bato bazwaka. Na compte ya orchestre to na cadre individuel. Yango wana loba na compte orchestre. Yango moniteur raté. Yana pekisa bango. Bon so bobe da devali. Comme leader bimidi. Bobe de Weranson a betaki défi loterie te Weranson a rataki de visa lo basko te ngana tanga ba orchestre ba te yo da chroniqueur so na besoin ba intégration ba comme orchestre ba tout sena bango ba bien place pour na ba kamna bango mais oyo ngana zo loba ça makambo ya biso et puis voilà malubi que non te éviter nzela ba défait pour na normali pe na kozala ba normali pe kozala yango moni que c'est tactique déjà to mekata moi kokene moi na mboka Poutine. Est-ce que on est dans provocation te vous la partout le monde entier. Est-ce que ils ont provocation te ba ko tout le monde ba combattant te magama musique est en Europe. Bino pour moi comme Moscou, train kakati, comme Moscou. Métro kaka enta comme Moscou. Donc bolingi bo zongisa masolo ya ndule na Europe. Tu peux défier les combattants. Marc Aouz, vous avez la parole. Non, et puis, il y a un fait rigolo à la politique. Il y a un oyo, palou, oyo, nani oyo, oyo, partir de belé, mon amour, tu connais le nom de l'élection. Si vous avez le pas de la politique. À la politique, ils sont dans la politique. Ils ont bête mon amour dans la choix. Mon amour, quand on va adhérer à la politique. En tout cas, ayez banni. Politique ou apolitique, musique professionnelle ou musique gospel, on te met sur musique na pototé. Faire la bête à Moscou. Ban la poto pour le musique va bête à bala on va voiture. On va faire ça bête à. On va venir ça munda. Est-ce que bien pour tourner à vie à combattre sur bazar pour que bête à Moscou? Obi. Pour tourner à combattre, pour tourner na poto sur bazar pour. Vous savez sondage parce que l'endimi bête à Moscou. Poto ça auto politique ya. Vous tenter n'engue gira tenter qui zeni. Ba on ba bi que ça politique ya bandimi. Ba bi ça toi politique, toi la biso na politique. C'est toi la musique, toi kama sutra pas tout c'est pour allez, kota suga tu pointer ba on chila mwena hymne national a mis ça toi. Après ça roi dans la paix. Oui, de pour congolais, allez mis ça toi. Chila mwena. Et c'est Sikoyo. Au cas où et Simbi. Bolobani. Au cas où Bobeti na Moscou. Bolobani. Concert Pestili sans dégâts matériels. Bolobani. Il faut la poto. Nous sommes ici musique, nous sommes champions d'Afrique. Nous sommes ici concert, tout le bazou né des actes clairs. On est tout le bazou. Donc nous sommes comme concert na poto. On fait là. Donc boy na fongo là. Obi. On fait là sikoyo fongo là. Fongo là on va là. Et ça la coule ba yemo. Oh, va yemo. Ouais, tu laisses pas bien voilà on a bu ce puis voilà.
partout va prendre Lara et les Garanango et puis voilà. Bah et bien tu vois bah marque Raus gagne peine à bango bah ça faut baliaga bah dans la bana tout ça et puis voilà. On a biso tous en problème na ba étranger on est tous des Congolais puis voilà. OK, monsieur te souhaiter bien bonne chance. Bonne chance, Marc Aouz, vous avez le dernier mot partout dans le monde entier. Merci d'abord au Talanga. Nous avons remercié tout les Bakou, Yolanda marcation. Et là on a reçu un abino. Bon ça la calme. Oh to sali ya chilamou ça muke oh to papa. Batu bele bazungu ba studio. Tu es bisaki bango bogo so ba rapper o brand semba mutazu mutu po pesa luya luto kanyo club wa na mai. Tulobaki tala simazonga mutu moni batu balati bazebola bakezonga na mboka balongoli fashion babwaki donc biso to totebi ko éditer mutu na musique ozo comprendre biso tolobaki rumba eza na force po yango ezoloko ba grand calé batika balwambo loko wana nde to simba yango tozelongo champion d'Afrique et puis champion d'Afrique na mutu apesi biso la première dame camerounaise yo mutu zo yimayi yo mutu zo lobabo visa po to zo bongo ya Cameroun kende luka madame Chantal Biya Madame ya président Paul Biya, tu n'as pas d'année, nous pensons qu'il n'est pas de bisodé. Donc, question est simple. Bonjour, Madame Chantal Biya, tu n'as pas tapis à Yang. Donc, c'est ça. Et puis, programme est ça, les lorans de son monabo, nous allons quoi ya Siko na Kenya, Namboka général de Fao, Mboka ya Blanchard Londolé. Mboka ya grand prêtre José Kabeya azo la biso masananga grand prêtre Jean Tsana na Mupanzi masananga Washington oh non pas tata Washington OK baza kuna bango tu ekiri tu ba dide kava donc ba masse belé ba ona ba chege milona boyebi kana ba petit na biso muso ba danseuse ba komo bina kuna na pesi bino ba mbote bo balinga ngatro tozoruya donc tozoruya lobby déjà toi na mabele côté na bino. Et puis, nous avons aussi les 30 citoyens à Luanda. Ah, Luanda. Nous avons cassé à Chilamouina. Non, nous avons dit que nous avons dépassé la ligne produit biso, la ligne sans donc les arrêtés. Tout ça, nous avons bengisi biso, ayo ka Chilamouina ngo bena en live à 0 mètre. 0 mètre bena boy, il faut tout nga sko wa pinal valade. Wana ya lo hôtel du fleuve na bango sko tout autour ya piscine. Concert VIP. Bana Luanda grand prêtre Jean Ndombele Laskoni Mbuza azawana Randi Fouemba azawana héritier Mobia azawana Sek Didi Finsoni Sek Kabushkop venanga café Sek Didi donc yoyebi venanga basé Belé Roi Nguvulu azawana Junior Nguvulu azawana Jean Ndombele na lelo mabe puis héritier Mvoma donc Marc on a fin du mois tous en abino. Merci beaucoup. Tu bête d'abord une semaine programme ici temps. Ouais, rapide. Pour ma bague tu quittes maman en Centrafrique. Na Bangui. So tu bête Bangui aller tous on côté pour préparer Moscou Poutine. OK. Ouais, programme yango wana. Nzembo nanga fautif. Oh les pas de APCO. APC nga fautif bo fungola mato yiboyoka. C'est bon. Toi c'est la promotion moi je te promets la promo déjà ya on nzembo nanga ebeta loka ya bagaou ba ya te balekala ba chitebe na biso sa promotion mais ezo beta la barre donc ya nengwana au moins chilabu na le beti sans de luka bino allo babi kama to sa allo ya joka betela nga rien to boki na nzembo mo ebimi na mpepe to beta sans promo. C'est bon, non ça la promotion tête total. Et le baté que non liba na biso kufi to nga to goûter bino botala be er mo pe bo yo simba 100 000 mais 100 000 Zalanga. C'est bon. Merci beaucoup. Patron Costa Couleur, le véritable code Mboka, le seul et l'unique alors Mboka. Na pesi sur au théâtre. Na magor panda, bera de le poste des amunda, ne chapindima. Ne chapindi bless Domingo fashion, balota langa. Costa Stadium ya Metzol à Londres. Na pesi au théâtre. Na repose na test star Pedro ba sentiment. Bana tout. Il y a Poto, il y a Moscou, il y a Kenya, il y a Luanda, place Tozoya. Je vous aime. Merci. Bon, merci ma femme. Merci. Ça rappelle ça.